lokuta mabe grâce mbisi azali boma bolanda ndenge bagolwa batsukisi na live na ye moko azangi na maloba Nzamba yebaki ke fera otikala kana diamba. Pendant des années a robete yefwa tikela fera fwa tikala awa na biso na buzoba. Fali asi ake biso to tikali na fera na buzoba. To potaka ye buzoba na ye na emission na finge musicien diamba to poti ye buzoba ti biso moko to kosunga ye to tracer nzela ti fera ko tika diamba azu musala ngo pe au sérieux to comme sunga ye na ba conseil malembe on sait jamais. Musique n'a pas d'âge. Ko ba âge oti wana non yoza penza moi cité oza kitoko toza na pe kitoko te oza salité ata mobali soka loba yo balo aye kobwaka nde mbongo oyo kitoko te grâce mbisi ozelongi mabe ozelongi no mabe oyo nyonso toje oza te ozelongo ndie taba ozelongo ndie meme donc yaka na komba papa herve te tobando mata tobando fingaka o kaka ezamba suka soko bandiaka komba papa herve na eso grâce mbisi ta santé okwa muta bandi 4 lettres nyama grâce mbisi te me mbisi na munoko deli buko sa toilette kala no omoni akoyo kofinga bato grâce no kofinga papa herve zwaka nonu kitalatala otali no mbebono wana ezako mbebono ezokwa libola ngulu obi munoko ngulu soka atumola potopoto ndenge esalaka nde munoko nezalaka il faut faire attention alobaka mpona papier eve fort alobaka makasi grâce mbisi esi yoza moto kolobela fere kola yo pena grâce mbisi muta liboso na kongo wana mela bangi na monde ya miziki eza papa herve muta liboso amela bangi na miziki eza papa herve grâce mbisi ye kama ye ntolo kaka ontolo nanga yo 4000 euros yaya nadi tolo wana tolo asi wana tolo yo mukongana kokanga yo bon obi ba aubergine wana minene wana kokotisa na se wana ata 60 aubergine na se wana okufa na hémorragie ye pela ongoye a comprendre na lukele pela 5 kokombwa na sangisa nge place moko pena ko sentir grâce mbisi loba tonsolola loba mabele loba ekuyo nde bamba mabinda meme wana bamema oyo bakomela wana nde banini na bango ekuyaka nde mabele loezasi totieli biso na mabele oyo osali leve okangi kitambala na mutu suki nyonso to mutu ekatana lokwa mutu ana sida maître longalo bandana yo mwasi kitoko longalo oyo babi obala mwasi nde grâce obala te na obala jamais grâce motasalisa mabele 4000 euros azofinga fere akofungula live amatisi bato na tiktok bagolwa basukoli naoki mawa me naoki mawa te me nasepeli parce que chaque jour azoya kofinga fere gola na tiktok azofinga fere gola na bémission aza communicateur afali il faut communiquer sur fali mais il faut koinsulter fere gola matin midi soir bandeko nanga soko fere gola melaka diamba eza nango problème te est ce que diamba nde betaka musique diamba nde voix fali no amelaka diamba te bo fali na bino zokoka koyemba te ndenge nini ye moto amelaka diamba te totuni bino nano fali amelaka diamba te mais azokosala azokrache si na micro sur scène mais fere gola azomela diamba tous les jours heure nyonso ye soka mati boye koyemba ezala na émission ya pamba na télévision voix na ezalaka kaka voix na ye ya studio nde ayembaka nango wana na bamicro ya bachaîne ya télévision mais fali ezala micro ya chaîne ya télévision ezala micro batiele autotine voix eza koboya mais yo ozolamoka na ntongo ozoya kofinga fere ozoboya fere siko fere asala yo nini yo moko oloba na biso ki moto l'accès kosala bamission eza fere oyebaka kosala eloko te mpe ntango osaproche na fere l'accès mosala ata soki olingi fere lelo te mais pas jusque là ya kodénigrer papa bato tout le temps kofinga amelaka diamba tobisaka bino bie ke fere aza papa ya famille mokolo bana fere golona bazaka na poto famille baza na Europe bakose décider bazo bavide na yo moko bakende na yo na tribunal ya kolakisa biso bana na fere gola soki papa na biso amelaka diamba omona ye wapi yela biso preuve soki preuve eza tozokende na boloko parce que no eza en tête ya personnalité ya moto ozosalir personnalité ya moto pour rien au moment où aza na yo problème te au moment où aza père de famille
au moment où aza responsable aza na bato ebele engagé bango alesaka bango mais yo ozobima na ntongo ozoleka na télévision ozoya kofinga ye makasi on dirait aza na yo problème frère aza na yo problème te frère aza na problème na artiste na yo te mais sikoyo ozosala frère egolo aza na problème na artiste na yo ozosala frère egolo aza na problème na yo mpe ozoloba yango mpe ozosinue yango bien tokosala frère egolo tokomisa na suka mais eza mawa mpona biso communauté congolaise oyo toza na Europe eza ba congolais ya Kinshasa eza ba congolais ya Braza toza bato moko ndenge toza na Europe mutu na biso esala sute mpo bato batala biso il faut ya tofinga bato toboyaka bato tokoselaka bato makambo mais biso mosusu tokosela bato makambo te zala vrai zala sincère c'est la sincérité nde etikaka moto pesaka moto place moto aida yo na vie kobosa na elobi te Ferregola aida yo grâce mbisi aida yo yo moko fungola mbanga na yo na eba osala émission te moto lakisinga émission eza boye Ferregola baki na nga sala boye abindi ngo sala na nga émission kotika nga pete kinde sala na fali kinde sala na mutubu kinde sala na mutubu komona ba fanatique na bango nyonso bana kolanda yo lelo apesa ba directif apesa yo ligne auditoriale apesa yo mais lelo Ferregola komi yo ndokomi kuya tous les jours na émission kofinga ka Ferregola mumeli diamba atika diamba bosuka meleka diamba meleli yo to ameli pona santé na yemoko moto ameli loko pona santé na yemezo sala yo pasi et sala yo douleur to comprendre na bino te motema mabe ba congolais kotonga jamais mboka gouvernement congolais à travers le ministère à sport alaki biso ki fera kobeta concert na mi-temps ya match RNC Danemark et comme na mi-temps ministre de communication lobi na RTNC basala nini balekisa image ya mi-temps te bazwi dévoyé moko boye bazana no salité plateau eza salité bango wana bazoganga makambo ya football babeta football jamais ou eza match amical baza ba expert ya sport te mais bango wana bazoya makelele oliba tiki la biso Ferre to mona Ferregola ndenge azoti ya show na mi-temps na RTNC na chaîne na télévision nationale yango to mitunaka Ferre ngo azaka congolais te azaka étranger azaka ndenge nini o to yebi ke Kinshasa Ferregola aza kinois du sang ba papa ya Ferre nde bakolo Kinshasa bateke umbu tribu ya ba Ferregola nde tribu oyo ya Kinshasa village na bango yango wana mais na village na ba Ferregola bato bauti ba Kasai kuna ba yena Kinshasa bango bakomi ko konza Kinshasa tozo pekisa bino tango retour ya karma eko banda tango mambo retour à authenticité makamba mabele bana ko réclamer bomo na kabiso mabete tozo alerter bozo mona biso bozo yo kabiso te Ferregola epana bango nde Kinshasa Ferregola boko sala jamais kanai na mabele na bango na mabele ba koko na ye mabele Kinshasa mabele ba koko ya Ferre mama ya Ferregola za moto wa Congo central donc na Kinshasa donc province ya Kinshasa ville province ya Kinshasa za mabele oyo bakoko négliger jamais Ferregola ce que le Ferregola za négliger c'est parce que bato bazo diriger Kinshasa baza bato wa Kasai baluba parce que lelo na Congo ils ont la tribu moko kotiki mutema mabe na mboka ils ont baluba pe ya wapi ya Kasai baluba mboka mususu te baluba Kasai pona bango bato mususu bako reni na Congo te bato mususu bako sala loko na Congo te bango kaka yango lelo mboka na biso ezo beba ezo kende na maboko ba Rwandais na ba Ugandais na ba Burundais bazozwa mboka na ba Kenya bazozwa mboka pona makambo baluba ya Kasai ole batala makambo ya mboka bango batala makambo na poche na bango batala makambo ya ambiance babosani makambo ya mboka ezokende lobi litro ezalaki makambo ya ville morte makambo belebele match ya amical wana bolinga bosala yango commentaire te bolinga botika biso totala Ferregola na télévision totala mita wana mais bino motema mabe na bino lokwa bolingaka bato te bosalisi biso nko kanai totala Ferregola te eza likambo te mais toyebisi bino boye quel que soit durée de la nuit le soleil apparaîtra tango lumière ya Ferregola eko déclencher lisusu na ndenge ya mabe bokoyokaka soni bino moko bokokoka lisusu kokunani te bosala Ferre mabe tant que bino bato ya gouvernement congolais bosala Ferre mabe boyebaki biso bokomisa biso bopoza na bino
toujours comme d'office opposant kolinga opposant mingi kolega bino opposant pouvoir parce que tant que tout le monde négliger leader na biso et biso peut kopesa bino sous place te et là il faut boyibaka wana tant ozo diriger les lomboka Congo so za na fonction mo ba pesio yeba ko respecter fere si ko respecter fere gola te yeba ki biso ba Gaulois to respecter ka pe bino te to respecter ka pe yote okokoma opposant na biso automatique